Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka. Bienvenue à votre chaîne internaute, il y a Info Plus. Nga bino Mustafa Malem bende na ebisa kibino bo mesana na ngai déjà ba yanga déjà bandi ko mesana na ngai to zali awa na siège ya IDPS to ye pona kosolola par rapport à l'actualité to zana ndeko fils mukoko national oyo batutu bayebi déjà alekaka déjà epana biso na ende to kobeta masolo arrivé à Fachi ba accord ba signé ki na INC lelo pe ba nini ba information circuler que Kinke Mulumba a changé quand to a rejoindre bango. Est-ce que c'est vrai nango toko pesa ndeko fils mukoko mbote Mustafa boni santé ouais santé za bien kaka ba fatigue ya travail to salaki et ya koyamba mokonzi quoi ba fatigue ya koyamba mokonzi to sala nano bref bilan par rapport ya arrivé wana. Est-ce que ezala qui triomphante ba msusu na côté msusu bazolo ba que wana ezana encore ande to lo ba trompe lay ezala ki ndengo wana te na mona ki déjà na ba réseaux sociaux ba msusu ba bi ba la ki sabiso ma ba plein yango ya si bon omoni mambu misusu Mustafa so mutu azoloba il faut tout na soka obela misu tonini bato bazolinga ba tout na ba question to ba sala ba doute sur marée humaine potozo bengango sous plainte eza marée humaine bato ba olinga ba sala ba doute ba na ba problème à misu il faut ba que komona ba médecin faut ba mona ba médecin fils mukoko lobela bisonano apona bino moko na kata IDPS et puis na ba membre mosusu à INC par rapport à alliance Bosali arrivé on est à la kinde bon et là on a bi na loba il faut ba mona ba médecin au moni arrivé à Fachi ba confrère no bayaki na yebisa bango ke mutu amo akufa te po mona pe ba mona ki bango nyonso makambo salama ki jour wana mbule beti me batu bandimi ba pola na bango po ba kende ko yamba o ba bengi candidat commun à base et à part ça nazolo ba na ba téléspectateurs o ba olandanga moyen ya calculer yango nombre ba tu ezalaki te eloko Fati asalaki alaki émotionné et salamaka ka série ya Roi Baudouin donc na Congo esalamaka na mutu moko Etienne Tshisekedi nde bayamba na ba massa bongo et salama na Sera Zaïre na batu mibale de 9h à 19h. Et Salama na Sera Zaïre, c'est l'arrivée à Roi Baudouin, puis arrivé à Jean-Paul D. Pape. Batou Bazalaki et Belé et les pouvoirs en place à étouffer le transport en commun, à créer qui panne na babiso babengi à Transco. Mais Batou Bakenda malgré Mboula. Na bilan, na gosa bref bilan et ali. Nanu na mona na nga na Congo te meeting mowe salama et comité na butu batu ba pelisi ba bougie et salama qui joue wana donc bato baza na moi ba doute to na remercier ba Kinois en particulier na ebisi pe bato a Congo profond ya Mbandaka Bandundu ba Congo Kasai les grands Kivu Katanga que tout na bino pe ya koyamba mokonzi ezali na remercier ba Kinois na kombo ya yemoko maboko pembe pe na kombo ya Fachivite Fatina Vital Kamere ndenge boyaki koyamba ye donc c'était ça ndeko fils mukoko
rumeur ezo circuler yo ko préciser biso ngo rumeur mo ezo circuler que par rapport il y a accord au INC na IDPS basignaki par rapport à basiège soki lelo élection leki et que Fachi abimi président Vital Kamerhe rejoint poste primature et puis ba poste mususu. Il paraîtrait que bino na UDPS pour le bi que non et bazo pesa ye ba poste exact bino na UDPS bobo yango. Est-ce que nini information na eza vrai to eza ndenga na des ba rumeur? Eza vrai te wana eza bao babenga bandoki o balinga kobeta peuple congolais ba formol, c'est-à-dire ba tonga ya mensonge. Eza bango nde bazo soki biso toboya kiango linga ko mona totumbi ba pine l'aime sous to manifester. Non, en politique on doit savoir que il faut savoir faire des concessions. En politique il n'y a pas de cadeaux. Kamerhe a sali preuve ya maturité pe ya réel politique. En retour biso to PC primature. To PC primature, cela ne veut pas dire que biso ba gardien temple la démocratie ba combattant to lali na biso to tikeli Kamerhe ya bando dirigeant honnête ndaku na e. To kozala wana to bando salara vigilance. To banda ko rappeler na premier ministre na biso Kamerhe que président ebisa biso na projet de société na e lutte contre la pauvreté que to bandolia 3 fois to kozongela kolia 3 fois par jour ndenge ba belge banda kolia. To bando rappeler bo bando rappeler kaka na micro na biso awa ndeko fils mukoko yelingai lobi bino kaka bo bengaki Kamerhe caméléon lelo yo bo signé accord na ye vraiment bo raisonner qui avant qu'on signe accord à ko changer tendenge bino boloba ke a changer kané aza caméléon. Bon, le problème est ça Kamerhe a ko changer na position na ye po aza mutu soki eza nature na ye. Mais position na ye wana soki a changer ekozalo balobaka sans effet po ato changer le peuple position ndenge AFDEL alobaka libération aya akomisango occupation peuple congolais a télémaka kalobi ke biso toza pour la démocratie. Le peuple ne change pas. Vous comprenez? Je ne crois pas que le président Kamerhe a aussi l'erreur wana. A moni que lelo lié ba politicien ba reconnaître yé que leader peuple nda reconnaître yé peuple tozo benga base. Jour bayamba qui je suis sûr à la te. A kanisa trop l'aime soit ça la prière et remerciement nzambe po abundi pe moi trop au peuple congolais akora ko pese moi kiti na kati ya mutema nae. Donc le problème ali na minito tozo loba ba pessimiste soko bali moi si ba tchaka déjà na mutu te o bandolo ba ke moi so ako décevoir nga te balingaka na moi si bokomi ko vivre nae. Oye koya ya mabe wana lobi soki ye okoyebaka ndenge okotrouver lango solution. Biso tozo pesa o bonne chance na Kamerhe pe na mariage na biso IDPS na INC. Bozo pesa bonne chance na Kamerhe pe na alliance na bino ya INC ya IDPS na INC mais lelo yo kaka lobia ba nini circuler sur information circuler que Kinke Mulumba a rejoindre kana bino moko bato ndeti yo gardien ya temple bozo yamba nini wana ndenge ni information. Moustapha oza vraiment na o babengi exclusivité lelo au mona minute Félix Tshisekedi toko mo benga yo balobi papa boué de sauvetage na ndenge ni. Donc Félix Tshisekedi azaneti boué de sauvetage soko landie toko zinda bato tout ba mi bengaka baza opposant na minute oyo opposition oyo entre guillemets la mukawana et comme lokolo ba benga opposition titanique masu ezozinda soko kangi boué de sauvetage eza Félix te maratro avenir politique na mayewo nazoye bisayo le mot repentance existara nango soki Kinke Mulumba monike
il faut se sauver à l'endaboué de sauvetage. Azana yo babengi les bienvenus. Mais nazo signaler PK tant que gardien temple. Batutu o balingi baya kokota na masolo na biso ya Nairobi. Poste ya présidence de la République ya Fati. Eza à l'ordre du jour. Et deuxième eloko lisusu poste à premier ministre eza à l'ordre du jour. Ba poste ya reservi Congo ezebele. Okoki pe goya okoki pe kozala o chargé à département ya kolongola ba fulo kimbuta côte misa na ville ya Kinshasa. Neti bambemba soka etoko pese département salubrité. Okoki pe goya to pesi opote kata ba ticket na wenza gambeleza pe ka poste. Donc mututu grand leader ndengona bino bo pesa ba poste ba salubrité. Biso omoni le boloba ba grand nani akomisa bango ba grand. Bango monde ba mimona ba grand po balata ba costume na ba cravate. Yango nde na yembaki na nzembu na ngake. Tala bango babandi koya. Babandi koya po ba moni maponami. Bato ya matala tala na miso. Bato ya balo falanse ya lokuta. Bato ya bakala vanta na kingo. Babandi koya po bakoso peple. Peple ya timbeli bango nzambe base. Ozo comprendre? Bato ba grand T. Grand eza peuple congolais. Même Félix Tshisekedi aza grand T. Moutaza grand eza peuple congolais. Tout le monde a bango ba grand T. Po bazana ba jeep. Bakendaka poto lokola okoti na wese obimi te bazana bango ba grand te grand des peuple congolais grand des peuple congolais ndeko fils mukoko na ozo tant mingi tozo ke na suka mais information mususu eyelinga na mutu par rapport ya arrivé ya président Fati na président Vital Kamerhe balobi o non bana chango babambaki mabanga bayembelaki ye bayaki bango ndeko fils mukoko biso tozalaki nanga peut-être na yokaki yango te est-ce que yo yokaki yango? Il y a eu une couche il y a retardé dans la compréhension bato ba comprendre makamna retard manipulé par l'opposition iranienne de Katumbi et l'opposition CP de Jean-Pierre Mbemba na niveau ya quartier 3 bayaki na ide babamba mabanga wana na cortège ya musika mais to maîtrisaki bango ndenge na loba na bémission ya ba confrère na yo ba to maîtrisaki bango to anéantisaki bango c'est tout à fait normal hein? Même pape Koutou ba bete masas talara pape c'est tout à fait normal batu misusu bazala nao ba bengi retard à compréhension mais cortège les cas nango très bien likamuna olingana loba nayo ezake biso i depes toza vraiment na problème na mwana mboka Fayulu te aza adversaire na biso te adversaire na biso ezali o babengi Kabili bashadari batwana tu ba médiocre Fayulu tozo regretter kaka babomi ende koboma et pas deux personnes en Mbemba na Katumbi. Tout ça là quand émission de Jolo Barak pour na bango candidat favori et kozalaye et bimi pe kezaye wana lelo ndeko fils mukoko ozwa raison. Bon, l'air toloba ke biso toyaka koloba makambo toyebi parce que nous vivons dans la vie politique. Toyeba ke complot ya Mbemba na Katumbi ala kobimisa mutu oyo bango bakozwa comme bouchon ya dame. O ba banda ko manipuler. Na loba kango batu musu baboyaka. Mais le problème est na minito elo nga na oyebisa yo. Batu mibale wana nde babomi Fayulu. Ndenge nini? Do Fayulu abimine kako babenga bouc émissaire. Batindi ye asale loko moko boye. Oye ko effacer ba malamu nyonso ya sala na komba. Baloba na Bible. Mabe moko ekomamaka na libanga me malamu ebele ekomamaka na zelo mbula pe Yesu yango ekei.
komba nyonso ya Fayulu ebungi na makambo ya bambemba na Katumbi. Likambo na olinga na lobano lelo eya nini? Biso toza prêt pour na okeba élection. Na yebi ke bato ebele bakozala na mwa difficulté ya kolinga komema kamere na mutema na bango. Mais toloba Burundi nazoloba na bino entre Brésilien mo alinga aider yo pour se libérer. Vous comprenez? Alinga aider yo pour koma na ba bengi libération. Mais Congolais mo pour aider yo akomi ko boma sou libota ya Congo ko kabola ngo na tribalisme. Yo go pona nani? Yo pona Brésilien. Le problème est sikoyo Fayulu na Félix basolo la etomba peke basambela na église monga na yebaka te na yo ka le président loba. Et puis si que yo ngana ko voter yo voter nga Félix a voté Fayulu. Fayulu azongimba mona 1960 tribalisme a ko voter Bepis Matungulu. Na minute yo qui est tribaliste et qui l'est pas. Ndeko fils Mukoko par rapport ya eloko lobby na comprendre lo mo lobby que ceux qui brésilien lingaga donc pour na bino lelo malgré ba nationalité oyo to yokaka ya ndeko Vital Kamerhe ceux qui alinga asunga Congo bozaka IDPS za capable ya kosalili na. Le problème est d'abord question nationalité. Il faut qu'on arrive à dépasser à moi. Il y a beaucoup de Congolais basés dans Libanda, basés dans la double nationalité. Oui, bango. Balinga Congo koleka, biso batu misusu tozana na nationalité congolaise pure. Question nationalité et l'obité que yangonde ko bandolinga Congo. Vous comprenez? Oh, nazolinga na expliquer, il faut que ça na dimension moko boye. Et là que zo compter na mutu ezali oyo babengi patriotisme. Nazoye biso naza na mama mo ya mundele na fréquentaka. Aza mundele libanais te indien te mundele. Mama na téléphone na photo profil atia elongi ya héros national Tshisekedi. Pourquoi? Aya na eloko fréquentaka alobi aya na Congo depuis 1960 a étudié homme politique ana même pas na bango na mboka na bango na kotanga kombote po bakoya ko bengana yawa alobi ke nanu amona muta politique ya ndenge wana te mais wana poka couleur mais na biso mais wana za révolutionnaire ya osakana te. Babilo misuso na bimisaka ye mutape sanga. Vous comprenez? Azar na Congo. Na pese mbote. Na lobi na minito to loba total à l'essentiel. Vous comprenez? Total à l'essentiel. Kamerhe a sali preuve moko boye. Abomi oyo babenga kibonga yo. Troisième na élection 2011. Mandimia sa campagne eza maturité politique mo ane pas négligé. Basongi batika na ba poto okabwana na biso te. Basongi batika na bango fils ndeko fils Mukoko national to lelo to komi na suka campagne ya Fachi et bandi to bozana no bozo préparer na ba stratégie pour lancer officiellement. Campagne à Fachi c'est banda même avant l'élection. Officiellement. Campagne eza déjà ya obanda pour aussi to format ba témoin to travailler na biso. Ba descente na bandité. Ba descente eza déjà il y a des secrétaires généraux adjoints bakendai bambandaka eteni. Vous comprenez? Fachi a une chance par rapport à ba candidat belé. Il y a hérité parti politique qui s'implanté partout.
Donc il suffit qu'au babengi mot d'ordre électoral votez tous numéro 20. Vous comprenez? Et yokani ti na bamoka. Donc la minute yo tozo préparer au babengi tourner nae bokoye bango parce qu'il faut to sangisa bureau na biso ya campagne na ya UNC toko sala au babengi propagande bolanda na bino te o bozomona ba fiche mo ba cheli batu na banzela wa ya mutu moko boye basali soin de visage esimbite ba memie na beauté chinoise esimbite nani wana ndeko fils mukoko yolo bakavi mais Chadarit oyo soki chauffeur azo conduire atali boye il fait ça l'accident bolanda nango te bolanda pe vagabondage o Chadarit azo sala te biloko musu yozo mona ngo kazo sa campagne ezande vagabondage peuple a votera mutu par rapport na o babengi projet de société naï. Il y a un projet de société et ça lutte contre la pauvreté. C'est que biso nyoso toza ba pauvre to voter Fati numéro 20. Mais bango eza continuité ya kuluna ya ba viol ya ba tuerie ya ba détournement. Mutako voter bango azate. Mutako voter bango azate tala caméra na biso soki okoloba yemo na bande konyoso bakolanda balandi biso pe bakolanda biso okoyebisa bango nini et puis numéro de contact que j'ai raté na ba remerciement. Ouais na yebisi batu moment yango yo to se mobiliser pe to se sacrifier poto boto là-bas bukonzi na biso o ba soda bazwa ba étranger. Na lobby na bino opération $1 ya Fati zo continue. Beaucoup ka ko sala effort ya osa sacrifice ya repesa un peu plus ezana batu msu bazo pesa ba $1000 ba €1000 ba 10 000 p toko ya pe ko tanga ngwate na banda ko préparer nzembo bino tuboyebi vigilance électorale na minito nazo remixango na kotise logo babengi ya yoka base ezobima na si karaté awa e banda ya ko beta. Donc, nous avons vraiment besoin de soutien à Bino. Dans le cadre, nous avons réalisé le qu'on a banda qui déjà pour la Marambouetali, il y a propagande à Fati. Numéro de contact, ils ont plus 243 85 084 65 55. Plus 243 85 084 65 55. Wana sogi bubenginga tukusola masola Congo. Na lingi na epsa bino ba congolais pour na biso IDPS tolobi ba élection le 23. Soki Kabila salsi ba élection le 23 la guerre est commencée article 64 au ba lobby soulèvement populaire. To se mobiliser to za la mutu moko. Makambo division au ba lobby ya tribalisme au ba fayulu ba eli biso na ba matungulu épice. Na ba mbemba au bazo laksama ba un tribal na bango wana. Makambo wana eza makambo eza na place ite na Congo ya lelo oyo. Congo ya lelo eza Congo to sito bala na biso bato bandinga ebele mulu babala mukongo abala muta muswahili muswahili abala mungala to sito bala na koya ko banda ko kabula biso ko zongisa biso na tribalisme wana eza sera bagizenga na babolikango. To sengi na bino to zala ini bomoko candidat na biso numéro na eza 20 yo mutozo landa benga bandeko na oyo des fois yo tindara pe quelque chose ba kende zwana na Western Union yebisa bango mbalo yo po sengi bango quelque chose yango eza nini ba voter oyo ba bengi candidat numéro 20 pe ba voter ba député ya UDPS na tondi bino botondi. La lutte continue, les peuples gagnent toujours. Na pesi mbote na bandeko na nga nyonso o bakima Congo po awa mabele ki un jour lobby awa kala mingi te tozo kutana lisusu po to vanda ta esika mo toli ata liboka kinkole ensemble na bakwanga ntiesa to sepela ndenge Congo elati bilamba sika. Merci.
ndenge Congo elati bilamba sika wana ezalaki ndeko fils mukoko boyebi ye ndenge alobaka déjà nga mpe nakosisa émission te sake na remercier baoyo ya ngai oyo basoutenaka ngai ya liboso eza mon 2G mon papa Lukman Modingumba ya babimboli agence Badem Oversi ya biso ezalaka ke soki tozwi epa na yo epuis tokokomisa na adresse oyo kopesa biso na Kinshasa na Mwanda na Matadi epuis na Boma HM Henri Modogolongo le motivateur ya Moustapha Kobange assalamu alaikum Arcel Kitoko na assistance et voilà vous ko raté té maman Marie Madeleine Madilo maman vraiment boaka mwana ya Mainga na Luanda Korega les grands couturiers wana vraiment base vraiment Magabi na Luanda Katia Mabeka la star Cayenne diamant vert de France ya Jolie Mabeka Mokonzi ya Reine Masanangai Eric Bic Rouge Kana Bosani Emmanuel Moussafu les États-Unis Ravel Boeing Arabe 4 ya ndenga olobaka pendenge tokokisa ndenge peka to salaka ngawa bino tokutani na mikolo mizali koya bye Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao info plus tala pe mona info plus otala